mwana mpani lutukitana Jésus yakwana mutu oyo ozotonga omona te akipaka yo te ye vino ezomata yo kaka kotonga bitongatonga lutue mako mabeste mulolo ngiabemini mpesa bilati lutue lesikotiam oh balango na l'éternel beta maboko esika bozali ganga haleluya place yozali meme na mutuka meme na hôpital wapi na prison ganga haleluya na mboka nyonso ozali yasu tikatikanga na bino na nkolo ndongo na bino na yesu lokwa na yo nani na mokili wako lobake ye lokumu na ye leki ya nzambe atombola loboko place azali aza wapi nani aza te omoni yes mata haleluya On the beat. Go down, go down, down, go down. Oh, papi. Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you love it. Mississippi, Cameroun. Tala ndenge nazolela mpona bolingo na yo. Pascal Noble, Emerald Katanga. Ornel Mouyambaye naitandi à plusieurs hectares au lieu tracteur labouré yo pesinga Congo tu es trop méchant na liste repêchage ya motema no nabimi kodir nakanisaki evre soki eza ya fo kanta yalala zamba akoki otiela nzoko monoko po ebi avandaka na kati na ye kasi tijalimeti te soki ameki bodri kumwangana akosika na moto nazobanga koreproche yo noki toboyanga Losi Assassa DJ Miel DJ Petit Prince. Na étendu à plusieurs hectares au lieu tracteur et labouré yo pesinga Congo tu es trop méchant Laetitia na liste repêchage ya motema no nabimi kodir nakanisaki ya vrai nzoka eza ya faux zamba akoki otiela nzoko monoko bonsoir bonsoir na bino nyonso bolandaka la personnalité tv bon toza awa lelo toza Chenzekula balobi akokisi 40 ans d'âge donc toza po tosepelisa ye soki tokoti kuna bokuta il y a plein de gens toya po tosavourer yango tosepela to se réjouir. Aujourd'hui, nous sommes chez Nzekula, une fille qui parle bien, une femme bien, une femme qui n'a pas de problème avec les gens, qui respecte les gens. Elle est une femme vraiment à féliciter. Elle respecte les aînés. C'est ce que j'aime à José Nzekula. Aujourd'hui, nous sommes en corbeau. Vous me voyez en corbeau aujourd'hui. Nous tous, nous sommes en corbeau. Donc, je suis chez Nzekula. Donc, je pense que tu reportes dans la carte pour tout mon ambiance. Ambiance totalement, ambiance totale. Et pas il y a Nzekula. Tu reportes pour tout le monde. Et puis, les gens vont se poser des questions. Pourquoi Maman Doris aujourd'hui a animé soirée? Non, on n'animera pas soirée. Mais je l'ai fait par amour. Par amour, on a José Nzekula. Pour ça, elle qui me reçoit bien. C'est pour ça que Doris est ma personnalité. Mandi Mandongo, Timonde Mvuma, Pichuki Mpwela, Irene Kindo, ya Serge Mopenge. Olingwa Mississippi kufi na motema e etiki kaka héritage ya souci. Pati Maloko, Laurent Sokoko le pétrolier, Edgar Mbere, Triple A. Mississippi okomi
mastabato pompinebre olingi nakufa kolia mbongo ya komission ya serkei na ngai Janine Kalanga Mwepo Manu Matondo bolingo ya Mississippi Moselu koleka poso etabe jipe mindia Jacques Machuka na Pointe Noire tala ndenge na selu moki na babani babana bakomi osekasekaseka ngai Alain Dombasi 78 bolingo na elatisinga koti ya nzube basantima Mississippi kobwaki yango na kati ya ofungo ya sidérurgie Francisco Fwala Sera Malela du Benin Mambo Masia Alube Kitoko Mississippi kosalanga boyete Ebangalosa bolingo nzambe nzoto eza ya yo Germain Vambi basantima Mississippi kobwaki yango na kati ya ofungo ya sidérurgie Papi Boto Noble ya Magali Bomba Vader Mabula nakomi lokola soda oyo batindi ye na franc bapesi ye mandoki te Papi Kolula eskiaki mpo aboma to baboma Dielo Ringila Papa Janel Shuka Dylan Lido VIP Malu Bombo Kambine kosalaki kosubisala doki na butu abomi moto na ntongo azongi conscient akomi oregrete moto afutelaka ye Minerva Le président Ombalo Mumbai moto soki oswi na ye taki para okoluka ngai Papi Tombala basantima Mississippi kobwaki yango na kati ya ofungo ya sidérurgie Mariam Kojok Leila Kojok Nikan Sebayakaye Mississippi kosalanga boyete bolingo nzambe nzoto eza ya yo Keke Kalala Boyikaye basantima Mississippi kobwaki yango na kati ya ofungo ya sidérurgie Hermene Kaba Papa Claude Mibanto Mama Blandine Paipai constitution ya bolingo modifie opesi avantage na mikesi bayaka kosika na moto mpona kolambela yo makusotali pamba pene perdu Frido Liongo ya Trésor Tembele koma na nga kaka boye depe aboya ngai Michon Poutou ya Chukelo Mboto santima ekomi kokotela ngai yango nga nandimi randevu na yo Vicky Kobi kanisa mbala poni na esitaki kopesa yo yanga motema Mississippi Babsoni Zebonga ngai yo kosika na moto mpona kolambela yo makusangako mobali Aline Mushia bienveni makanga la paix Héritier de Beau Quartier Magi Mushinga ya Shiko Mabele Mamei Bruno Matadi Poutine Lema Bubidi motema na ngai ezisha bolingo na elatisinga ekoti ya nzube Patricia Balibuno basantima Mississippi kobwaki yango na kati ya ofungo ya sidérurgie Salon Jojo Abiba Mariel Malayala Mississippi kosalanga boyete bolingo nzambe nzoto eza ya yo Esther Kiako basantima Mississippi kobwaki yango na kati ya ofungo ya sidérurgie Ani Demboe Gisèle Zinga Mama Wiva sokalanda Doris Lema ndenge nayebisa ye bino kaka tokota na kati nde bokovivre ambiance babi ambiance oyo José Nzekula amemi biso likolo nasi Pascal image okozwa image déjà tala na kati nde bato batondi donc toza kaka wa donc tosa mosala kaka ndenge ezali omoni bato nyonso bazali en corbeau quoi tolati biso nyonso en corbeau mpona kosepelisa Nzekula donc toza biso nyonso donc tokei su na nsima mpo tozwa image omoni arrêto simputu oyo ye déjà arrêto simputu toza kaka wa mpo tozwa baimage
ya José Nzekula balobi mwa moko ya pembe bino mo bomoni ambiance eza gogo babi ambiance ya fort ambiance ya makasi bozo ba image ambiance ya makasi babi chez José Nzekula donc nde toyebisaki bino tokosaki bino te bozo ba image ya propre batu bango ya corbeau babi biso nyonso anteni corbeau babi noir et blanc José Nzekula penza sololi donc toza wana ka tozo bino ba image babi rose shungu babi rose shungu Ngombe wana babi bangonde chouchou de la presse nasi bozo déjà Aminata Kiambukuta. Donc je salue la présence de Charles quoi. Charles babi yo déjà. Donc tozo pesa bino bambote na roleka déjà pas ça. Donc tozo na tozo ka ba image pa José Nzekula quoi. Babi ambiance ya makasi na kati batu baza na libanda batu bazali. Donc tozo la bino ba image balobi Chantal Manaka boyoka Chantal Manaka ye wana déjà en personne balobi Anto moi c'est donc tozali babi équipe complet chez José Nzekula babi équipe ça complet quoi donc bon sur la suba image donc toza wana kaka José tozoko bakaka bon tozoko papa José Nzekula je pense que donc sukula ite tozoko batozana ti ambiance to reçoit ba avis à partir va partager la biso fête ya lelo la 40e d'âge ya José Nzekula en tout cas merci tozonga lisu photo so ba image merci Pascal balukaki bazwaki tinanga lole réclame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nauta nanga na pasi sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai ya Nzambe naza ya Nzambe malekaki nga na makasi malekaki ngai na kitoko te malekaki nga na barelation malekaki ngai na mbongo te mokolo lefungwamaki ngolo ekitelaki epa na ngai nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village sambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai
nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai malo nayaki na mawa nazongi na esengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai mwakanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fungola talola bangelu bakita toyemba pona yo. Vous êtes tous la bienvenue. Nous sommes là étant que l'église, le frère, les sœurs, les amis, la famille. Donc vous êtes tous la bienvenue à l'anniversaire de Bonavissimo. Donc, ok, indako, ozonga na kimia, na fongolisi ko apela na biso poto se desende ko na biso. Alors, on a bandeko bayoka di Congo leta, donc on pesa beno ba mbote ya trop, ila beno me kwista. Donc, bapanga na beto ya bandon. Donc, pour les Anglais, donc you welcome all of you. You have to give yourself time to enjoy with our sisters. It's our Jean-Jacques qui doit témoin. Antonio Sawana Seya Mokili, Alingi Nde Azwa le Kolampe Baninga. Otana Motana chance na yo, chance Kelseni. Allah, Yemoko Moto Sala Mokili Bongo. Yebakosana Mokili Ezali Boka Sibwa Moto. Yeba moninga kasu ezali ndeko ya mosala. Bakananga roja mwanangele, mama baluka binanga ebeba. Yajo bakali na sala ninye. Nungo enani ya l'Italia Tu comptes tout ça la suite de Soudan Petit. Mimi, mamita,
C'est ça. Alors, vous trouvez la vie de misère. Dans votre négation, maman. Bon anniversaire pour les loups, Abaksa pour la paix, José. Je venais jusqu'à Babi tout le chien. Maman alors la rasoni Sabaloloyo Asala Kanangomane alors la rasoni Ana Shiska José pour l'anniversaire Asala Kanatamo la Yedi bon anniversaire Aboni Mère double Tati c'est le tour Maman Verchache c'est ça Maman jusqu'à Soni Zambalola Asala Kanangonga Asala Kanini Katango Nayedi Zambalola Asala Kanangonga Sakamuna na tango na ye soka linga bakisa yo soka ligite akange moko yo to kumisa ye po José Zambaseli place Jona jusqu'à là babi tout léchi et babou mama c'est ça. C'est pour toi. C'est ça. Asala kanangongai. Natakona yedi. Happy birthday, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
José Nzekula babi bomoni botande José Nzekula zo kita balobi José Nzekula zo kita bomo anenga zo kita mwasi kitoko donc José wana Jean Nzekula solaka bien donc balobi mamita bio à la taille guitare donc MBC bazabakana ya papa John mobile à sérieux quoi balobi donc tozawa donc ambiance ça chauffe babi zo chauffer ma casse babi chez Nzekula donc tozana moko Nzekula awa Nzekula za awa toana question tuna Nzekula bonsoir la personnalité voilà quoi babi yende chérie donc voilà solo ne bandi kitoko babi souka na organisatrice donc toujours pene petite sœur nae donc eke kitoko na ndingo sakante donc toza na Nzekula bino mo moni mwasi a pembe donc to tunaka mwa mituna po Nzekula yo mo ko mona ndaku ndenge tondi boy po na yo babi Nzekula ngamona lobi mwasi a solo la bien respect na bayaya budaka bayaya te afanda bien na mutu nyonso yango biso tondi awa Nzekula po na yo moko yo moko lobana nutala plaire boy Nzekula na tellement émotion na mwani na lobate parce que on a tellement que ndako etondi donc ezolekelanga mais babi voilà quoi babi zanga mbongo mais zana batu relation et les kinyonso respect et les kinyonso babi que mutu na mutu chane sikana o aza kulutu mobali aza mobali mwasi aza mwasi voilà quoi te koyeba kosolola koyeba kozana batu ya mtesta nyonso to donc voilà quoi merci belé présence na bino esalanga sengo tellement donc na tala koto ma ya chérie na tala koto ma sœur chérie na tala koto tati de moi donc arrête ezolekelanga voilà quoi donc kitoko makasi iko Gisèle balobi tati babi mwana yo balobi azo yindisa bango balobi azo servi ya nazo servi bapa ya talaka biso lelo toza la 40 anniversaire à José 40e quoi donc c'est VIP ici mokile tondi kolia gogo ba champagne ngo bino boso mona toza na Arieto Simputu oh boyo kala non pesaka nzambe merci pour abatisi mbula moko kaka ba moya José 40e anniversaire na ewa mazan dekolanga penza donc abenganga mwana mama donc mwana mama nanga penza sepeli yango toza ko sepelisa ye tozo kabola biloko tozo kaba masanga ka ndenge za paso la bien babiza bien zanga mbongo mezala bato za bien na bato yango to ko sepelisa ye tala kaka biso ba petit ba yaya toza pena ba petit na biso ta ba ba mado ki sa personnalité ya nanga penza kati openda ya nanga ya kati ma ya chérie ndenge za donc micro na biso zo tambola babi ambiance za gogo
Babi happy birthday. Babi moi si kitoko kwa umela kwa. Babi lelo za mukolo na ye. Et mukolo oyo abotama kwa. Nouveau bébé. Yango to ko sepela na elongo. Ba bisous toujours. Merci beaucoup Babi Colette. Nalobi mpona José mwasi kitoko leo mokolo na ye yango moni biso tu bavue chez tokiti na terrain mpona kosepela moninga na biso donc tokumisi nzambe abakisi un plus na bomoi na ye donc epesameli mutu nyonso tu te kwa eya ngolu donc ngolu oyo ebakisame umela donc yango wana donc balobi kaka donc lelo toye kosepelisa José vraiment na birthday na ye donc mama nzambe ndenge abateli na 40 ans yango touti misika toye mpo tosepelisa donc soirée ezoleka kitoko. Bon, nasi kaboyoki mama kombo na kombo na mama Marceline nazali ami ya mama José camarade na ye penza oyo tobanda na ye tobanda kobota na ye bana nzela moko tosali bakursi ya kobota malgré nga naleki ye kaka naza na esengo mingi lelo akokisi age moko ya ebele bon tolandani nga mpe kala mingi te na kokoma kaka na ba age wana kala mingi te na un mois yango nazoba na sepeli mingi mpona génération na biso yango oyo génération na biso yango oyo nga na ye génération na biso donc aza moninga na nga tokomi bagénération moko tozofete mpe nzela moko naza na esengo mingi mama José ntango koyoka kasete oyo ezali mama Marceline moto azoloba boye nasepeli mingi moninga na nga tobanda kala mpe tokomi na niveau oyo ya bagénération oyo nzambe apambola yo abakisela yo mosusu okoma na baoyo eleki oyo merci beaucoup bye. Happy birthday José Nzekula. Babi oh eza Michel Mao. Soyez bien zo bilele babi eza likamuna bilamba Michel Mao. Donc toza wana nashis. Balobi babi mwana azofia kula versa zo. Mwana kimisi batu mingi na masolo. Gisèle Voilà, José, c'est mon ami, my best friend. José, c'est ma confidente. José, c'est tout pour moi, quoi. Il y a des camarades, mais jamais comme José. Jamais. Azaye Moko, ma katimini, ma everything. Donc, Antoye Konaye, Oye Bisaye Kaka Oumela. Toutes les bonnes choses, ma chérie. Longévité, prospérité, succès, quoi encore. Donc, nous sommes au Kilé, Pessamelaye, moi c'est Gis Morel, Autobandi. Pascal Image, soyez pas caca. Babi, Isaka Masolo. Batandi to sombi. Nous sommes en collection, c'est qu'à sortir la soif pour nous. Babi, Masolo. Masolo, so tambola ka bongo alobi. Biso na raté ya lelo. Donc micro na biso so tambola. José j'ai pour la tu mets non le bani pour la personnalité. Oh ça yaya moi Fimbu moto na tembe. Donc Wacha déjà. Moni yananga il est tout le temps de tous les jours. Babanda bakenda meya tikala. Merci beaucoup ma petite sœur chérie. Merci ma petite sœur. Merci ma petite sœur chérie. Merci Nandenga Yambebiso. Zamba bien abaxelé ebele na oya bimisi lelo po ayamba biso 40 ans eza vraiment âge mo boye o mwasi akoma na maturité ata mama na kati ya ndako donc Zamba pambola ye kwa ya mingi olobeza te. Merci. Babi, merci Doris Lema pour ma bagage. Yaya bayaya quoi. Babi lelo za mokola José. Mbotama na ependa lelo. Donc nzambe abatela ye. Apesa ye o nyonso ya zangi donc ezala mbula moko memele mapamboli ya koleka ndenga liboso. Merci beaucoup na Sylvie déjà peseli. Na lova est fort. Na lingake makas. Oh, Misty
Misty Champion. Oh, boyo kaka Misty Champion. Babi Misty Champion. Eh, mon José Nzekula. José Nzekula. Oh, Blandine Mkokoti. Motema Misty Champion. Moi, Nantsuka. Bon anniversaire, plein de bonnes choses. Jusqu'à soutenir Kandé Zalara. Babi Mouninga sera baxi moi un plus abimi sur mon bon on a sali fait donc faut soutenir quoi. Donc plein de bonnes choses donc toye au CPLSAO, au supporter au Kandé Zalara donc plein de bonnes choses donc la venue sur Babi Toza la personnalité TV hier mon kobatika mais la bisou. Balobi Maman Chantal Fazali, le bata pibe filé pour la Happy birthday José. Tokumisi nzambe pour mon lelo. To pas molé parce que allez au baksason mbula moko katsa mama wenae yango toleki dans osepela. Mamita Olive babi petite sœur quoi. Après c'est la masolo pour José pour ça le anniversaire. Happy birthday José, en tout cas to sepeli mingi. En tout cas bolingo penza to moni yango ndenge yo saka na bolingo na faire baninga. Se fait baninga na te ko l'action bolingo. En tout cas gentillesse na yo, politesse na yo yango et memi biso no so ta to la full à craquer. Ça place to vendre dans trop de bateaux. En tout cas happy birthday nzamba pambola yo yo na mobali na ona bana. Yangwana. Bon, si quoi, on le banit pour la personnalité. Il y a un abisso, donc la personnalité, il y a balé qui est là, en tout cas, ta beauté. Donc, abisso, c'est derrière, quoi. T'as moi, c'est top. Maman, la star, donc, ça va bien, Mimi. Happy birthday, José. Happy birthday. Nzamba Pamolayo. Bakisa ma rendez-vous kaka na basanta toya ofete yango lisusu kaka wa happy birthday ma chérie quoi. Il a quitté Bazaba Tombongo, donc Bogoria. Bogoria Maboko Pambate. Alors, bottez ma bien caméra à mon abino. Maman José. Avant de fondre la piste, le roi Zoulo Kolobaboué. Papa Giscard, Aza, and lucky man to have a beautiful woman like you. Donc tout continue. Nalobaki, Bazaba Tombongo. Donc namoni pe bino bolati kitoko, bozongenga. Basabata kitoko, moi si des sacs, nazomona na rotamate. Ba bijoux ne bijoux. Il y a balobi boinzamba zone coltan atika bino. Donc Mongo oyo boza nango na sac bosepelisa couple oyo ya kitoko première fois namona bango me na leli. Alors Koda Mboka 0044 démarrer moteur toleka. Alors basaki ya kitoko bomemi ebimisa bapoto. Era ni sister na ngai. Sepetsa mokili. Et bandier Jusqu'à. Jambo aussi la décision maman me met les bandes pour ne pas cadeau ça y est. Et ma mère les bandes pas cadeau puis ça les bandes quoi.
Mama ye. Lolo ye. Pota mboka mboka. Bafrika bazali bana. Emery Sindani. Aïe. Ah bon. Babi jusqu'à aujourd'hui il va être le banca. C'est ça. Gisèle Tati, toujours à côté de ses siens, jusqu'à avec José. C'est ça. Mississippi. Alors merci. Allons jusqu'à José. Allons de l'autre côté. Il y a aussi des gens qui vous attendent. Babi morelo gis orolobani pour la chérie na yo botani botondi si batu babi ndako elingi bukana batu nyonso bato si penza kodi ya korbo oto latino rebla yo orolobani pour la
Merci. Merci à tout le monde. Merci à mes frères, mes sœurs. On va célébrer le birthday à José pour 40 ans. Naza very very happy. Comment on a battu tout au Bayard. Ezara Rosala bien abattu c'est tout. Donc il y a au moins une balance de donc merci d'avoir venu au service caméra Amadoris d'avoir merci. Fête sur le Kanango très bien. Nani happy birthday et pas à José. Ma petite sœur et à Kat, vraiment merci Ming, Tozo lia bien, Tozo me la bien, Tozo bien vraiment, ils ont le cas très bien. Le Dieu c'est Hélène Mungombe, oh boyo kala ne sur la lobana ba pipiste, petite sœur chérie Hélène Mungombe, babi Hélène Mungombe o lobani pona José. En tout cas, le coup na salaki na fatigué mais na yepo José Zaleki moko asola kitoko yango ntango invité ye nga abi ke grande sœur kozanga te yango na ye mpona sepelisa ye aza leki moko vraiment oyebi kosolola respect na bayaya yango toye vraiment mpona présence quoi na souhaité kaka ba happy birthday akende liboso toutes de bonnes choses mpona ye nzambe apambola ye amona bakoko ya bakoko na ye amen. Babi micro ezotambola. Happy birthday José. Oui, tu es le best. Tu es le loi à Kosepela. Toujours lié, toujours mais la bien. Vous me la sous. Happy birthday to you, darling. Nzamba batelo mikolo belé. Merci. To pusanya wa. Na moni leki na ngao na linga mingi. Happy birthday à José. To sepeli umela nao. Happy birthday, Yaya. Just happy birthday, happy to be here. That's... Happy birthday, José. Merci beaucoup. Nasepeli mingi pour José azala mwana malamu mingi, mwana mo boboto. En tout cas, ceux qui ont été vraiment habité, vraiment pas bien. En tout cas, happy birthday, en tout cas, bon anniversaire, bonne chose. Zambe vraiment pas mbolaye na libota nae na mobile nae. Merci. Ça Magui Kinchonia quoi. José, bon anniversaire, bon. On bien fait déjà bientôt les bientôt mili bien bon, tout c'est pénible. Micro est au tambola quand balobi ndenge zali. Tia kamondo. Un mot pour la José Nzekula. Un mot pour la José Nzekula. Puis bien fidèle nae. José Nzekula. Oh le bané ni pour les hommes qu'on a. C'est ma fille. Na supporta kae mingi. Na souhaité toujours joyeux anniversaire pour nae. Na lo bara happy birthday. Bamboule belé baksama so belé c'est bon. Micro so tambola, micro la so tambola. Donc poza baswale. Donc alingi Mother's Day next year. Donc tokozala wana aya to soutenir yana biso ya le 20 avril ya next year. Tosengi bino partout poza vraiment. Boye belé to soutenir yana biso ya Doris. Donc soirée Mother's Day. Liputa kaka. Donc maman nyoso congolais ala liputa. Donc babi mukolo ane ko yinda mabe babi to kangalu liputa na luketu babi mukolo ango ko zala matata pe danser. Ba gros bisous. Le 20 avril nde makambo. Liputa nde makambo donc ça va yinda ba vrai chéri to préparera déjà ma puta na biso. Donc to kotaka année prochaine donc to yebelaka quoi. Donc femme congolaise moi liputa ka nde ezalaka donc toko soutenir. Toko so baleki na nga ya pape. Tolobi kaka tozana esengo mingi makasi lelo mokolo aleki na nga anniversaire na ye tekosepelisa ye elongo na libota mobimba yango topesika nzambe merci po te nzambe aza malamu kokokisa mbula oyo ezali seki te ezali ngolu ya nzambe mpe mawa na ye likolo na bobo ya bana na ye yango topesika nzambe merci tosepeli wa babi mama fik
waliloba babipona José tokumisi nzambe pasa malamu toye kosoutenir ndeko na biso José na 40 ans na ye nzambe abateli ye apesi ye mbula oyo mingi kutu bakomi nango te me nzambe asali ye grâce akokisi 40 ans yango wana eza eloko moko ya monene kokumisa nzambe antuka nzambe apambola ye apoti aza sermo malamu aya bosolola azalaka bien na bato yango toye kosoutenir ye. Merci beaucoup. Allô. Et pourtant na horloge à motema tozalaki nano na minuit Couple la biso ba autofond la piste kuna. So la compte mbongo Gisèle Tati azui ba 4000. Ba 4000 pounds. Donc joke apart, yeah. So look at you guys here. You look so beautiful, especially girls, ladies. Konga linga mo basi mingi, ça ki mo la le comme baji. Donc na yebi ke ba sako ko mino kitoko ya mo mbongo belé na kati. Donc vous savez ça papa jusqu'à la maman José. Donc sako yo ils ont des katikati et pas suka penza donc ils ont bien té. Na respect na bino ya on va yo pour la piste. Awa, vous savez. Na zo saka la bino musique kuno ba la bino. C'est du Maboko. Soyez là, attention. Open your bags. Allez,
Bon, ok. C'est ça. Jusqu'à
En tout cas, tozana esengo pona abibete ya José nzambe abakise susu mbula moko nzambe azongisa ebele na oyo akaniseli biso mpo tosepela tolia tomela azongisa ebele na mobali na ye. En tout cas toza na esengo mingi naza na mingi aloba te kasi nzambe kaka. Babi Loris Babi Bibis mwasi kitoko olobi ni leki no José eloko olobe ya te so nzambe abakiseli yo mbula moko eza ngolu eza grâce de eloko na oloba kaka mbula moko ba bonne chose donc voilà quoi. Happy birthday José, love you. Merci beaucoup. Babi Loris feteleki kitoko toye kitoko tomeli kitoko awa nde makambo azokoki te oleka te fete ya José Doris la pointe marraine deux fois te tosepeli toza anniversaire ya José camarade na biso ndeko na biso afete anniversaire na ye na part mamita bio à la taille guida donc confirmé et à kitoko et l'équipe très bien faisons les gars très bien ayambi biso bien to bois que les va faire révéler ndamba pambola e akende liboso babi wana zaki mamita bio à la taille guida babi bisi basabaka ok napesi nzambe merci na mokolo mwa lelo pamba ta baksimbula mona na happy birthday José tozolia tozosepela topesi nzambe merci wana esengo makasi nana sere na biso José akosilanga anniversaire nzambe asali ye grâce totele na mokolo lelo baza na sere nzambe asali ye grâce ezali vraiment grâce yango tout le monde va dire tozali en famille tosepeli kolia komela donc tikamo merci babi merci babi lelo eza jour ya José Nzekula babi bien. Merci beaucoup. Donc, papa n'a besoin de le baptême, mais on l'a dit, c'est quand moi mon cœur. Pour baby c'est anniversaire, il y a petit frère naïe. Moi c'est petit frère naïe. Oh le bani babi, Joana nous dit les pour grand prêtre la besoin de bango. Si quoi le bani, on a José. Oui, alors, nous souhaitons happy birthday. Nous avons battu là, donc nous avons donc nous semble rendre tout supporter. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Je pense que vous avez impression à tout. Vous avez impression à tout. Nyonso, wana nasi to gosuka wana pona lelo Pascal image a reçu l'episode ambiance. De Alexandria Sabiso lelo et puis de clôturer la souka. Merci beaucoup Pascal image. Joyeux anniversaire à José Baba Bisé Bel. Merci beaucoup. Donc Nengezali donc nasi na suki wana na pesi merci qu'on a équipe na biso technique mobimba babi wa to moni Pascal image zo rapso milili kitoko. Donc yango vraiment to sala ka to sepela kaka José Nzekula 40 ans d'âge lelo
amimoni mpe mutu kwa papa le malanga o nalinga mingi motema Doris de mafumu na gaz na pesi yo ba bisou place oza nga na yeka osala musala nde toyokanaki merci 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 tokutani mbala sima bye bye. Sorry.
anniversaire de José c'est juste Morel. Il y a du stade de moi. Il y a du stade de moi, ça y est. Un bon maillot, un qui me sort l'homme. Vous soyez bien. Jessica Toumé. Boussemi. Ah, ma vie, ah, italien. Moi José, moi même pour maillot et tu dis ça alors.
Péché Baptiste. Voici un bon petit. Péché Baptiste. Baptiste. Hey Chico, 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 hey Chico. Jean-Baptiste. Clara. Oh, Maboku, Sylvie. Hey, la fashion. Chérie, funga makeche. Jigata buri. Chichi. Okay, man, chana buri. Nini?
Petit frère pour l'anniversaire à Madame Naël. Donc, je vais chercher anniversaire la petite sœur. Donc, souhaiter Madame Davatine Sobalia. Donc, chacun sa circule là, on s'est dans notre circule là, à circule là. Malgré tout ça, on a Sylvie Mapata. Pour ça, c'était le 13 octobre. Dans les soirées qui tombent, le 13 octobre. Attendez, Sylvie Mapata. Valui Safi, qui est solidaire Malembe, hey l'idée, Valui Papa Kamondo, Bijou Baptiste, Baptiste Bijou, maman espère. Sylvie. Yvonne, hein? Vrai chéri, toi. Chérie dans les propres, Yvonne. Soki te osala linga kika mwae, to bonina lopa
bolandi biso tokomi vraiment na suka ya nini ya filmage na biso. Donc merci na bato soyez pour soutenir José Nzekula. Ndeka na oyebisa bino bayebaka te peut-être na koloba. Ah, Maman Doris, comment? Est-ce que Maman Doris a comme animatrice? Non, je ne suis pas une animatrice. Nalika Doris de Manfoumounaga, si je l'ai fait aujourd'hui, c'est par rapport à Bolingonia, on a petite sœur. Et sa petite sœur, on respecte Arabatou, petite sœur, on Sarabatou. Et puis, ce qui n'a pas pour José Zali, moi, non, on a yebi. Depuis RDC, na yebi José n'a pas toté. Donc, à ça, moi, on a collaboré sur Zomona. Donc, à ça, qui a famille dans les Kakati, on va dire Doris de la personnalité. Derrière, on va faire fou mon gars. Si on a terminé pour José, et ça pour les qui m'ont solar bien, ça les qui m'ont à tous, ça va changer la couleur. Oh, les là comme rouge, le bas comme vert, le bas comme orange, non, à ça caméléon. À tellement la position, pendant la idéologie, on va Doris Lema quoi. La personnalité fou mon gars. Donc, on a un zomona, balobi, MBC Bazabakana, balobi Mado Louti, maman sociale, babi kadi keba international, chouchou de la presse, Jili Wata, wana omona mbala moko, mamita bio babi à la telle guitare. Balobi batu nyonso ba supportera Doris de ma Blanchus à la rafissante. Jean-Marie Loutete balobi au CC na Bruxelles, panza partagé yango, donc toza wana pona José Lelo, na pesi batu tumbote, mimi na tini loka message, oza la pena na courage makasi mimi mushia. Donc nga ya no mutna zoloba, to le kawana challenge. Donc